Congolais à mutema ma baby no nyot boza, on a des hypocrites, de menteurs. Mima kumbaye, lobelaye, alekisi, yomto salaye, yomto fulaye, dani ndumba, dani ndoki. Moi, je ne suis pas une idiote. Na pesara toujours ba oyangata. Na melaka na baona liaka na baona seka na baona lelanga na bango. Baonde ba bazoba na lekila baona mayele. Donc ba ofinga na piaka tan. Ba to benga ngayuma non. Na linga mutu confiance na esala. Tango esala to continuer so na beti ka. Il faut la kao. Dania bomba na sima Laetitiat. Bomoni abimi ya ona benga ka. Un coup KO. Abimi. Elle utilisait la petite parce que je connais les titres très bien. Comme je connais Dani. Nayebi bango très bien. Mutaokioko sangate. Pardonnez-moi, je suis un peu enrhumé. Nana se ressaisir na kati ya makambo, na kati na baronio surtout. Cette idiote là de Maria qui veut faire son buzz. Regarde-moi cette vilaine là. Une sorcière. Comme parmi les autres qui sont là sur mon Facebook. Ah, botier commentaire, botier commentaire. Vous gagnez quoi? Ce qui n'a bima quitté na lobela qui malade moi qui existe kana sali fondation est-ce que bonga bando finga lelo. Le père de mes enfants m'a toujours protégé. Aeba Kelibanda et à passe. Je connaissais pas la vie de dehors. J'ai essayé d'expérimenter la vie de dehors avec ma nourrissasi mais na kenda au-delà de. Étant na sali fondation, na ligne na bima, na lobela, pour na valoriser bana. Mais vous étiez là à m'inciter, à m'écraser. Dani, moi je te connais pas. J'ai pris contact avec César Angadi. Aujourd'hui, je lui dis que ma tata wana ya mukolo azama yele kokate ya César Angadi. Oyo azalaka tout temps Dani balale koto apesaka Dani mibali pona obete la bino masolonga na solola na César Angadi tant ba boba na kana Dani bokombe c'est trop grave omoni mibali onyoto balala Dani na Kishasa ya batu babala ete batikala obala ete muta pistona bango eza pistona e bango eza César Angadi alobela ngai moko awangana te abimisela makambo bele to évoluer. J'ai appelé César Angadi en fondation et salami. César Angadi, c'est pas même mon grand frère. César Angadi. Nous avons besoin de ça l'émission. Voilà, comme ça. Nazwa qui est par rapport à son handicap. Na kanisa qui est azamutu. Oyo tata o mutu ne salaka. Mais na montre que César Angadi a mutu e salarate. A malade. Nenga aza malade physiquement. Azape malade mentalement. Je le confirme. Salanga retour finganga na o fingo César Angadi. Na o débordé. Et na o betelo via moi sinayo. César Angadi tout solo li bien a Singabi a na ochayo en contact na Dani Bokombe. Yemta asokipaka na makambu ya ba journal, makambu ya fond ya évolution ya site nanga. En plus aza infirmière. Gabi a ça tombe bien. Ils a problème te. To salipe avant na sala vidéo na César Angadi. Na zongi mwa mukie sima. Na salaka video na Didier Masuki. Ngamut na benga Didier Masuki. Je me suis présenté. Je suis maman de 4 enfants. 2 enfants sont malades comme ça, comme d'habitude. J'ai toujours l'habitude de le faire. Tellement c'était d'abord trop choquant. Il y a un site. Il y a Wivin. Oh, maman ya bana ya Santa. Je pleurais chez Didier Masuki. Aïbsinga azana ndekone pe ya moi si o azana même problème. Na sola pe na ndekongo. Te eko kutana na Didier Masuki na Verviers.
alongwe Suisse abina opusa na vervier jour boy tokutana kuna. Na benga mwana mobali oyo Ambasi Luzombe. Na linga otambola nga moko te place bana mibali baza po lobi ebota problème. Na ebisi enoko ifona kutana Didier Masuki boy abia aza kutu beau frère nanga ndeko nanga mwasi babala na ndeko na ye na FCP Didier Masuki avant to kende wana zakina na Suisse. To eko kende na Ambasi na longwe pa nanga na zui Ambasi à partir loko Ambasi azakina permite na kumbi ti frontière ya Belgique. Ambasi azui volant ti Verviers. To kutana pa na Viena biso camarade Didier Masuki kombone kimi ekoya boyebi video wana to kuten to sala video wana j'ai payé Didier Masuki nga to kena obenda mbongo na automate eboya carte nanga ekoka osala libanda te ba na fungola kango te ekoma international carte bancaire nanga to tamboli na ba banque nyonso tu eboyi to zongi na Ambasi na promettre Didier Masuki musala osaleli biso na kofuto zana kimia na za mwasi ya lokuta te na muyibi te oyebi mobali nanga na PCP koma mobali nanga to zongi na Ambasi tanto koti Hollande na tiepe essence to seki kuna Ambasi ngabi Karcho donc ezali banda na activité fona zonga na banque ba activant na benda pe bongo lobi nango na tindela Didier Masuki na ba papier parce que ba papier tout on a sala ba activité ou bien ba dépense à fondation il faut ko bomba kayango na zana ba papier ya Western Union on a salé la Didier Masuki transfert ya mbongo de Hollande na Suisse mbongo nepe aswa akenda azwa mbongo na et ou mele écoute ça plus d'une semaine. Vidéo en écoutant tango ekoti. Je bénis Dieu et je dis merci et paix à son âme. Ma grande sœur Diki Larose. Mama ya bana 6. Abota haka bana mibali. Nazala wana pasi ya otanga komba moi si wana. C'est une femme qui m'a aimé de tout son cœur. Pour comprendre la vérité aujourd'hui. Je dis paix à son âme. Après vidéo, Anna, ma sœur Duki m'a appelé. Duki la Rose a benga zolela. J'ai dit c'est qui au téléphone? Alors bien yebinga été nazali copine ya Didier Masuki. Mukolo boyaki ko sala émission ezalaki na ndaku ya grand frère na biso ya Verviers. Kombo ya vie na biso ba boaka ke pe kombo ekiminga bo comprendre nga naza trop chargé na moto. Excusez-moi na kokota la kombo tikite. Na ka pasi pour la bana na ye. Oh Jésus. Abi mami na bengi yo parce que natali émission na yo na leli. Tant Didier yo sala émission na yo. Azalaki na ndaku na nga. Naza mwasi na ye na bima na ye. Abi bonsoir ma soeur. Naza na bana 6. Mibale babotama na problème ya autiste. Libale kufa na tikala na bana nanga. Nalingi kokota na détail ya vie privée na ete na mbali na ete bino moboyoka. Koyoka ye na zwa force. Parce que c'est une battante. Elle était une battante. Elle était une combattante. C'est la première maman. Oazala qui intègre na kata fondation des royaumes. Oazala maki. La première vidéo, c'était la pauvre maman Diki Larose. J'étais tellement touchée, choquée. Je croyais que j'étais la seule. La bille congolaise a un problème à baptisme. Mais j'ai vu une femme qui c'est celle qui a télémaquillé. Comprenez-moi.
Abi, oh, voilà, à ce moment-là, j'appelais encore, il y a Didier, Ngabi, oh, moi, c'est Didier. Oh, dans un affaire, viens, Ngabi, oh, ça, Nadine, Abi, Nadine, Ah, ok. Dans l'entretemps, Didier, déjà, bandé ko draguenga. Mais, je t'ai engagé, marié avec mon mari, en cette époque-là. Et je lui ai dit carrément la vérité que Naotika Olingayote Didier Masuki parce que j'ai un homme et j'ai 2 enfants avec lui malgré tout ça qui n'a pas tiraillement na papa ya banananga en ce moment-là. Et arrivé que bah comme au tiraillé na Diki, c'est moi qui étais l'intermédiaire entre Didier Masuki et Diki la Rose. C'est un conseil à Paulina Kenge contradire nga. Attends qui wana Dani o abimisa ke Didier Masuki azaye mobile nanga contradire nga. Surtout ya Paulina Kenge contradire nga. Didier Masuki bima contradire nga. Comme ça na oye bisayo. Pourquoi libala na ona Nadine kufa makambu nini cousine bino interne o eboma libala na ona Nadine pourquoi ekufa na dévoiler en sikoyo so na okosa Nadine ata obima lo ba vérité te na sa mutema na oyeba keza ya solo bato Suisse ba témoigner pesa ya solo na épargner bino vie privée na ye na ya Didier Masuki mais tellement je suis accusé chaque fois. Mobali nae, abimaka nae, alalaka nae, donc na okioza na connaissance ya mwana mobali tse, na okioza soutien na aide mwana mobali tse, mobali nyonso tu wa pusa pebe na ngai fwa komaka mobali nanga. Leo na bai na oloba. Na oloba. Je pleure la femme, je pleure la maman, je pleure la sœur. Je pleure cette femme. Maman dit qu'elle était une femme battante pour ses enfants. Elle m'a motivé. Nanda benge toujours yaya, banda benga toujours leki. Nanda ka intermédiaire muko mususu Didier Masuki a bloquanga. Après un jour, je suis parti au Congo. Avant de quitter na Congo, Tokutani na César Ngadi na Dani Bokombe toke sa l'émission na benga Mama Diki ngabe Mama Diki na zi contact na César Ngadi tokutana à Paris to sala émission leki ya Mama Diki azana bomoy Mama Micheline contredis-moi si je mens s'il te plaît. Si na contradinga parce que mama Diki alala nanda kuna yo fallait biso binyo sotuto kitanda kuno tolala kuna na moni ozana ligne otalanga Mama Micheline mais la préférée na kene pas Jean-Pina ya Shada na fanda kuna na lala kuna après to kenaki émission na Jean-Pi na ndeko na ngai Bambi Mumba première fois na mona Dani Bokombe muta présenta biso ye César Ngadi, moi j'ai appelé César Ngadi, moi je n'ai jamais eu le contact avec Dani Bokombe. Je la connais pas, je la connaissais même pas. Je voyais qu'une femme qui s'est laissée demi-nue, na quand ba douche, bazo filmer ye mutakala, azo sala ba buzz. Je la connaissais pas et je la porte pas dans mon cœur parce qu'elle s'est laissée exposer pour sala ba buzz. On n'a pas droit d'insulter Grace Mbizi qui a commencé à se dévoiler nu. Et on n'a pas droit d'insulter Annie Makwakala au Canada qui a commencé de s'exposer nu. C'est Dani Bokombe. Tokutani. Na Jean-Pi Mtamema biso tokutana César Ngadi na Dani Bokombe na mama o bomona ki émission mobimbeza na Kleboa tozwi temps pour na osala vidéo na tobundani patati vidéo esalami c'était la même jour au pena monaki Mama Diki
On est resté en contact. Quelques mois après, je suis parti au Congo.